Bokota na bapalin, ba diaspora, bokota na bapalin, ba combattant, bokota na palin, ba congolais. Boza monde entier, na 5 continents, mokili mobimba, bo s'abonner na Congo Dialogue. Info ya sûr. Et kopesa masolo, dialogue esengi boyokani, dialogue esengi bolingani, dialogue esengi tosangana. Biso nyonso ba congolais toza na monde entier, to s'abonner na Congo Dialogue Info. Esika nini bokomona mwana mwasi oyo aye na idéologie. Francine Ngembe. Tato yo tosala na ye nini boloba bino moko vraiment tobuaka ye wapie boloba bino moko angwali moyo tosala na ye nini boloba bino moko toteka ye wapie boloba bino moko mawa mingi wenza Zanzibare sila kokanga maye nde toteki ata kuna bakanga ye shene na kingo famimbi e bozwa mwana na bino boligote de la tête aux pieds mpoto lembi kindoki na kimoyibi na ye na communauté tato yo tosala na yo nini loba yo moko vraiment tosala na ye nini boloba bino moko angwali moyo tobuaka ye wapie boloba bino moko toteka ye wapie boloba bino moko mawa mingi wenza Zanzibare sila kokanga maye nde toteki ata kuna bakanga ye shene na kingo famimbi ye bozwa mwana na bino boligote de la tête aux pieds poto lembi kindoki na kimoyibi na ye na communauté bana nzambe bazonyo kwa maye akomi koteka ba photo na ye ekomi nde protection ya bana ya nzambe akomi nde sauveur Moïse mbi bien-aimé dans le Seigneur libota na nzambe bato Yesu akufela bande koya biso bilime nzambe ya pambola bino bisika no bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom. Quelle grâce, quelle joie, il m'a stanto ya raboui. Bien-aimé, toko ya, toko lembate, ezala bo fingi, ezala bo tongi, ezala bo bino n'importe quoi. Ezande satan andazo tinda bino boloba n'importe quoi. Toko tika munguna a regnete, toko tika satan a regnete. Là où le diable règne, il se trouve Jésus-Christ. Là où il y a le mal, il se trouve le bien. Là où il y a le ténèbre, il se trouve la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Toko banga mutute, toko banga lokote, bien-aimé toko teya lilo banzam. Ba bouma, ba finga. Bien-aimé dans le Seigneur, pesi passe, pesi mawa. Oh, bien-aimé, to moni vidéo moko moizimbiye. Azo teka photo na ye. Batiango bien-aimé albi mutuno sofoza na photo wana yango nde ko protéger ye la kisango baninga na yo satana ko banga yo. Oh bien-aimé dans le Seigneur albi ye patambola na photo ya pasteur na ye. Bien-aimé Makamba Lukuta, nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est le nom de Jésus-Christ qui sauve, dit Amen. C'est le seul, unique, le vrai Dieu. Nzambe, o alataki nzoto, aeko tengsama kila poyo bikisama. Bien-aimé Nzamba lingaka idolatrité. Baye na idolatri, bien-aimé, po ete ba longolo pembeni ya Nzambe. Nzamba pekisi ba Nzambe mususu ndeko na ngai. Bien-aimé kabwana na batoyo baza ya Nzambe te. Bokeba bien-aimé, bino bokanga magana batoyo. Bino batu bokanga magana batoyo bokeba. Bien-aimé, tout à nos images, bien-aimé. Negazo tinda batu, bien-aimé, basomba. Albi bien que baso préparer prêt moko bouye, voilà, baso préparer, voilà, pour ba pesa bango prix, voilà, abi ane oyo, ba sala bilo ke bele ba photo, ba calendrier, makambo bele, ba t-shirt, bien-aimé, oh bien-aimé nangai. Sortez du milieu d'eux, le Seigneur Jésus-Christ alobaki, na 2 Corinthiens chapitre 6, alobaki sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux, et je vous accueillerai, bien-aimé, pour cause esclaves, bien-aimé, abami yibio, angwalima, Moïse mbi angwalima, tout un angwalima, bien-aimé, un voleur comme ça, fils du diable, azo kosaba na nzambe, tout un vidéo ango, bien-aimé, après tozonga, au nom de Jésus-Christ.
tu dois avoir ceci. Pour la couverture. Plusieurs personnes témoignent ici. J'avais une photo du pasteur. J'avais un t-shirt de Siloé. J'avais affiche de Siloé. Badge de Siloé. Et lorsque un mal est arrivé dans la maison, à cause de cette affiche, j'ai été épargné. Enfin, cette fois-ci, ça ne sera pas seulement une affiche. Ça sera tout un programme qui t'accompagne pendant l'année. C'est ce qu'il ne faut pas manquer. Nous allons publier après les calendriers de table. On appelle ça comme ça, c'est ça? Les calendriers de table. Mais pour l'instant, c'est ce que nous avons. Pour l'alliance. Pour que tu montres au diable, que tu montres à tes amis, à tout le monde, ce qui fait ton succès. Bien aimé, pesi pas, c'est pesi mawa. Et pesi pas, c'est pesi mawa. Pour nani nous esclaves. Mouto koufene koulou ezali Yesu. Mouto akoya kouzwayo ezali Yesu. Bien aimé dans les seigneurs. Comment mouto loko la yo, azo kosa yo, azo lia bambongo na yo, akomi nzambe na vi na yo, photo na ende kubikisa yo, azo kabayo na banzambe mususu. Bien aimé, bango bako protéger et pas à Satan. Satan soka peshe loko, seka zupe loko mona bomo ina yo. Soka longolo maladi, seka zupe loko mona bomo ina yo. Bien aimé dans les seigneurs. Pourquoi bazo zangi so, bazo bangi bazangi sa yo lola. Bien aimé kabwana na bato, bazana bango ya nzambete. Koutu bien aimé dans les seigneurs. Bazu kutu problème na kati l'église na bango bâtiment. Atindi basoda bakene kokanga église na bango mususu. Bien aimé tout tango na no bonto zonga na kombo na Jésus Christ. Désordre eza na kati ya communauté cité Bethel. Désordre eza na kati ya communauté cité Bethel. Oyo pasteur Moïse Mbiye atindi ba policier bakende ko botola bakiti ba botola nyonso bazwa pasteur oza responsable kuna ba bimise libanda bakanga porte batia cadena na église wana. Bande kobola l'église à Bethel Moïse Mbiye ayeko botola pasteur et ayeko longola pasteur ayeko botola église abotola bakichi oya somba te oya yebi suksi te Moïse Mbiye libumunye tala désordre basali basoda bayoka malupango yo somba lupango yo Moïse Mbiye ndoki Botala Moïse Mbiye na bino makambo asalaka. Pasteur Moïse Mbiye libumunye. Voilà bien aimé le Seigneur. Au Kangabanda bateau yo pona nini. Ezali ba magablo na bango. Bele azana droit pa ke akangiango, ale bandimi kuna batelengani, do azana droit kanga kuna fungula kuna kanga kuna, bien aimé ba seli na bango ebele basala, ba baza ba homme d'affaires dans le Seigneur. Bien aimé bango nde buntu Yesu betaka fimbu ba commerçant. Bango nde ba komisa commerce, ba kamanta me commerce. Bien aimé bokabwana na bateau yo. Bokabwana na bateau yo. Bazo sala mbongo na mitu na bino. Bokoma bampunda na bango. Le salut est individuel. Mais le salut est individuel. Mokolo kokufa yomoko. O qui n'est pas un nzambe yomoko. Bien-aimé okosa la juger yomoko. Baza kokosa yo bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé na monito bonde là. Yamo de to passo la makomi. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, papa merci. Ndengozo telemisa biso papa. To la musabano ya yo. Papa le monde va mal. Le diable travaille. Atindi ba serviteur na ye, ba eko détruire bonzambe, ba eko kosa bano ya yo, ba to Yesu akufela, alléluia. Yango zo telemisa biso papa, to beta son de la trompette, po bana no ba yoka kati na biso, ba kabwana na batu ya mabe, pe na makambu ya mabe, po te ba bikse milimo na bango, na tiki message na maboko na onsa.
pambola mona na onyo soko yoka message yo pepe fungole mato ya molimo papa akabona na bato yo ayebande kokanga makaka na yo papa eloko yo sengaka papa muto aza na relation personnelle na yo yo no kotambola na ye yo no kobatela ye papa eza bato ya mokili te biso tozaka mpona kopesa message tozala banzambe ya bato te metela ba faux serviteur bana ya satana bakomi banzambe na vie ya bana na yo mpona kokubungisa bango nzela ya lola mpona konyokola bango papa na se ya mokili oyo papa natiki message na maboko no papa que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Ah, bien aimé Hosanna adresse bien awa pembe na pembe vérité de very révélation de rêve uniquement pour na bateau yesu akufela bele meso yesu akufela yo te okotamba na photo Moïse Mbie. Bien aimé, okotam na photo ya bato bobengaka ba pasteur nanga, papa molimo nanga. Bien aimé, Dieu n'envoie pas de père spirituel, Dieu envoie tout simplement des messagers. Pourquoi? Pour te oeba ainsi dit l'Éternel. Okabona na makambo mabe, pena biloko mabe, pena bato mabe. Bien aimé dans le Seigneur, le père spirituel, c'est lui-même. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est ceux-là les adorateurs que le Père demande. Bien aimé, voilà. En esprit et en vérité, le Père spirituel, c'est Dieu. Ce n'est pas ton pasteur. Azoko sayo. Na sika morote na Bible bakoma bakamoana. Et sika morote ba Bible la base la papa molimo na bino. Bien aimé, nous sommes tous des frères et sœurs dans le Seigneur. Pasteur, apôtre, eza ba don, eza ba titre te. Bien aimé, bazoko sabino, bazo détruire bino. Yango moto moyindo, eza politique africaine. Babuma ba étude pour batu base la mayele te. Voilà, batu ba ko revendiquer ba droite. Majorité na bino bokena ka église batimana botanga ka Bible te batangela ka bino ne Bible bakosa ka bino bosape na compréhension moko ya muke voilà yango basaka na bino bien aimé réveillez-vous bien aimé dans le Seigneur basa kokosa bino baye ko détruire bino baye ko mema bino na lifelo bomuni Moïse Mbie azoteka photo to kotala na makomi nini nzamba lobi pona makambo ba représentation oyo bien aimé tozi Bible na biso bien aimé na kena Deutéronome na kemna na ancienne alliance après to kozonga na nouvelle alliance donc na Deutéronome chapitre 4 verset 15 bien aimé je vais prendre mes lunettes je vais essuyer mes lunettes pour n'attendre malamu bien aimé na laisser ne posanga lola te bien aimé je mets mes lunettes j'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce! Alléluia! Bien-aimé, nous avons Deutéronome, chapitre 4 et verset 15. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Puisque vous n'avez vu aucune figure, vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Hérob. Veillez attentivement sur vos âmes. Veillez attentivement sur vos âmes. Oh, bien-aimé. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme, okay, la figure d'un homme, voilà, ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessus de la terre. Voilà. Veille sur ton âme. Veille sur ton âme. Bien-aimé nasukiwana. Zamba lobi bien-aimé. Oh bien-aimé. Oko fuka melate bien-aimé. Ba figure d'homme. Ba représentation quelconque. Bien-aimé ko fuka melabi ki côté. Lolo ba tumisusu. Mona ba totem. Botela mena be kipa foot. Mona totem ba tenyama bo. Totem mena ba pays. Ba tebo. Bien-aimé yango nzamba lobi. Bien-aimé ezali idolâtrie. Bien-aimé bozu ba nzambe mususu. Wangonde nzambe na bino. Bien-aimé. Oh, photo Moïse Mbie. Et qu'est savoir na salut na yo? Qu'est savoir na délivrance na yo? Yo ka tokotanga verset sous na lombango, na ke na Exode verset yibiongo malamu, Exode chapitre 20, bien le yo ka tokotanga wa, Exode chapitre 20, na ke na verset 1 à 5. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Mais landa malamu, Moïse Mbie zibula makutu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu, Yoka. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Oyokiango, Nzamba lobi, kofuka mneda ba tout le monde l'église catholique na bino, bikeko, ba o bénit, bikeko Santa Maria, bikeko Yesu, bikamwe bele. Bien-aimé biloko ko memona li felo, bien-aimé. Bien-aimé biloko ko memona li felo. Ok pas la bilo benga so l'église des réveils, okomona bango na makambo bele. Oh cher ya pasteur, pasteur bateyaka kuna sugi nini ba msu bazana ba croix, ba misusu bien-aimé makambo bele. Bamsu bazana ba chapelet na ba catholique, ba misusu neti bino photo a Moïse Mbiye, ba Branamis na parle même pas. Bien aimé, oh bazo me mabino na li felo. Bazo me mabino na li felo. Bien aimé, botangi Bible ndenge makunzamba zoloba. Bien aimé kabona na ba représentation oyo. Batwa na bazo servir diable. Bien aimé bazo servir diable. Toke na verset msusu bien aimé na lumbango, na yesko na nouvelle alliance, yolo totan na nouvelle alliance. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 14. Je bien-aimé dans le Seigneur. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi mes bien-aimés fuyez l'idolâtrie. Nabandeli. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 14. Et je lis au nom de notre leader, le seul, l'unique, le vrai Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Na kombo na Jésus-Christ no bikisami. Oh bien-aimé bazoko sayo. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi mes bien-aimés, oh baninga mikate nankolo. C'est pourquoi mes bien-aimés fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Bon, makam tozo tanga o na Moïse Mbiye. Nani azana tort, nani azana raison. Moïse Mbiye so na raison dont tobo akaba Bible. Moïse Mbiye c'est un fils du diable. Charlatan, Angwalima, Moyibi, bien-aimé Moyibi. Moyibi ayo ko sabino ateke la bino ba photo na ye, onction ya diabulu, bien-aimé ba photo moko bien-aimé, ba photo moko travailler, ba travailler on a ténèbres. Tant ozomona ngozo lenga, ozomona ngona mo loko moko boye, ezaya nzambe te. Oluki ba Dieu mususu, ba nzambe mususu okoyoka na te na nzambe. Tokotanga verset mona nini ezo sauver biso na nouvelle alliance. Bien-aimé, yokelo tokotanga wa, bien-aimé, yokelo tokotanga acte. Chapitre 4 verset 11 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus, alléluia. Jésus veut dire sauveur. Jésus veut dire sauveur. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Fungola mato ipeyoka. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Par lequel nous devions être sauvés. Par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Moïse Mbiye, fils du diable. Moïse Mbiye, lungana ba photo na yo, ba photo na izika. Moïse Mbiye, oya kosomba photo wana, azaka ka mobobe, aza esclave na yo, me bana nzam, ba tu yesu akufela, atandele. Nzamba akulongola bango pembeni na yo. Okomema moko te na lifelo. Okene lifelo, yo moko na ba fana kwiti na yo. Moïse Mbiye, il est du diable. Bomoni clip, adindi na maya bimi, ala sibino kazaka mutu mai, abimi na mai abimi, bien aimé dans le Seigneur, abimi propre, mais à côté salité. Ndenga azola ksabino ke kunande bazwaka makambo, bien aimé, réveillez-vous, bien aimé, réveillez-vous, bonzambe za nango pasité, yo moko na nzambe, nzamba lobi sambelaka avant toute chose, mais prière ate à 1 minute à pamba, nzamba zo sengate, il faut 2 minutes, il faut 2 heures, il faut 5 heures, nzamba za soldate, nzamba za na makambo wanate, Dieu est amour, bien aimé, le contraire est amour et haine. Bien aimé, Dieu
Dieu est bon. Le contraire est bon, ils sont mauvais. Oh, bien-aimé, Dieu est gentil. Contraire à gentil, ils sont méchants. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzamba zabulingo, Nzamba lingi biso, Nzamba linga abana na ye, Nzamba lingi d'avant toutes choses, kanisa kaye. Avant lia, Nzamba merci na biloko, sankusongo pe bangi bazangi. Papa, na kombo na Yesu Christ na zoya biloko, pa petula yango na makila ma Yesu Christ. Et sili nango, olingo la la potiki pour nous na mabuku na ye. Olamuki po singe merci nenga piso souffle de vie. Obimaki ozongi bien-aimé atali minute papa merci mingi babimaki lokwanga bazongi te basale ba accident papa menga na zongi na kimia nyonso papa lokumi zongi pa na yo. Bien-aimé eloko nzamba lingi yango wana. Bien-aimé en toutes circonstances glorifie le nom de l'Éternel. Bazoko sabino yakana boye comme membre église nangai zande membre ya corps du Christ eza spirituel bien-aimé bazoko sabino bien-aimé réveille-toi toi qui dors encore papa sunga banu na yo sunga bana na yo papa balunga na makambo yo sunga bana na yo papa bakabola na bafosi ya vitero yo sunga bana na yo papa tonza bona molimo santu baye bakolanda yo bakanga makaka na yo lakisa bango te lembu papa que tu existes noko lakisa babiso lakisa tabango papa bamona ko tu existes papa baye bazala na confiance que batambola na yo papa pambola mana yo nzambe pambola bano ya yo pambola bango na kombo na Jésus Christ. Amen. Bien-aimé, sortez du milieu de Nzamba Lobaki. Bien-aimé, kalate débloqué Zoya. Ba bloqué ba photo na bango. Na banzemo na bango. Bien-aimé, débloqué Zoya. Il faut que nyoso mungu na blokaki na vie na yo. Bando kia famille, bando kia quartier, bando kia ba collègue. Bien-aimé, otambola na nani, oliaka na nani, omelaka na nani, obimaka na nani. Asani na vie na yo, débloqué Zoya. Keba na miziki ya mokilo yo kaka. Mingi ba bloka vie na bango pona banzembu ba yoka kia mokili. Bien-aimé keba. Keba bien-aimé. Nana meme lamba na ona ténèbre. Nana mema suki no na ténèbre. Nana mema mansaka no na ténèbre. Nana mema kombo no na ténèbre. Même numéro no na ténèbre. Numéro no na téléphone. Nana mema on na ténèbre. Et on se rappelle à ma longate. Bien-aimé keba nzema débloquer Zoya. Toko débloquer nyoso au nom de Jésus-Christ. To bina tamoke débloquer Zoya. Moi extrait au nom de Jésus-Christ. Quelle grâce. Débloqué. Hey. Débloqué Zoya. Débloqué Zoya. On va débloquer Nyoso Diaba Kangaki. Débloqué. Les génies anges Boutou. Mon Dieu, délivre-moi de la main des méchants, de la main des pervers et des oppresseurs. Débloqué. Ici 4 matins, débloqué. Alors, quelle grâce. Bien-aimé le Seigneur. Tous en plein studio, tous préparés, débloqués. Featuring, na salle featuring, na frère Hervé Yaba et la sœur Benvinda Elisa, une portugaise qui chante merveilleusement bien. Bien aimé avec le maestro du Saint-Esprit, le frère Ange Boutou. Quelle grâce! Bien aimé, d'ici 4 matins, vous soit clip. Nanzemo qui toko pour bénir les enfants de Dieu. Nyonso Satan bloqué na vie. Batuso to tambola na bango na vie. Ndeko nanga mwasi mso bima na ye. To mobile mso bima na ye. Benemo yebiteni na sana bomo ina yo. Bando kia famille, bando kia quartier, bando kia ba collègue. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons débloquer bien aimé. Même banzema mokili mingi toyoka nini et bebisa ba via ba te belé. Yango toko débloquer bien aimé. Galate débloquer soyez avec force, avec puissance au nom de Jésus-Christ. Toko bandanango année. Alléluia. Avec featuring frère Hervé Yaba et la sœur Benvinda Elisa. Que Dieu vous bénisse. Débloquer Galate Zoya. Donc débloquer avec force, avec puissance. Parce que nous sommes plus que vainqueurs avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelle grâce. Débloquer. Alléluia. Débloquer. Hey. Moto betela ka ba projet na mo soucier de
Zoya. Débloquer Zoya. On va débloquer. Nous au diable à Kanaki. Débloquer. Ah. Les génies Ange Moutou. Mon Dieu, délivre-moi de la main des méchants, de la main des pervers et des oppresseurs. Débloquer. Ici 4 matin, débloquer. Alors, quelle grâce! Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous visite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce. Débloquer. oye na société basociété ebele boyokana eza te tokóma na bafoye ndenge moko papa na mama dialogue eza te ekóma lobi mwana abimi faser akimi ndako mwana akomi na balabala mwana bongolaka na wenze mpo nini dialogue eza te na bafoye omoni lelo mindele basanganaki basali ero mbongo ekomi makasi mpo na dialogue nde esali dollar lelo esala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue eza unitaire tchachikicha congo dialogue tosaboni biso nyonso na congo dialogue